mais formation surtout oyo eza kotambola na eza archifaux oyo ndeko na nga alobi eza nde ya bien yango oyo tozotambola no ye ababwaki mwana epai ya mbwa ezalaki bongo te bato bazwi kaka image oyo ya libanda mais oyo ezalaki na kati ntango naye kokuta ye azobenda mbwa azobenda mwana na monoko ya mbwa bato balakisi yango te nga na ndai koleka aza si atosambelaka na ye ntango nayoki bamakelele nde naleki nakosi na venio nakoti kaka ya sai na kati ya lopango nazalaki maladi loboko moko autrement osala ezalaki te nakuti azobenda mbwa te nazwi kiti oyo ezalaki nandi kobeta mbwa na kati ya lopango mbwa abenda mwana kende na tine mbwa sote ngai yeza mwana tikali mbwa sote ngai ye abendi mwana kwa bimane libana nde bomonaki wana nde mbwa akobotela ye wana bato batelemi baza kofilime ngai nazwi su kiti wana nalandi susu leki ko Bayate Barata, Taylor Global Service vous propose vente des produits importés de l'Europe, vêtements de qualité pour tous, enfants, jeunes et vieux, produits de beauté, services de recharge, de crédit, échange de monnaie, sans oublier épices et autres. Retrouvez-nous sur Avenue Kama 1104 Kinshasa Lemba Terminus, arrêt Chapelle de Vainqueur, maison à côté de la pharmacie, Kozangate, Yaya, Maman, Papa, Babete la Olisolote, Kin et Latiela Mayasika, Kilelo. Pour tout contact. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous qui avez choisi Nouvelle Tendance Télévision comme étant une chaîne d'attache, nous vous disons infiniment merci. Et vous qui continuez toujours à vous abonner, vous qui continuez à faire des commentaires positifs. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cela se fait gratuitement. Bienvenue à vous qui êtes déjà connectés. Nous allons toucher au premier élément, c'est la fondation d'Élé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, comme j'ai toujours insisté, vous savez, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi boire, et vos enfants également sont bien équipés, vous avez toujours pris soin de vos enfants. Pensez également à ces enfants qui traînent dans des différentes rues, et surtout ceux qui sont déjà dans des orphelinats. Pensez à eux, et Dieu va tous nous bénir. Vous savez, aujourd'hui, ces enfants sont en train de souffrir. Et je me poserai toujours cette question. Les lots, tous les gens qui ont kolia, les lots qui ont komela, les lots qui ont kolata, ils ont bien. Mais intégration dans la société, je pense qu'ils ont les lots qui ont monté à kolika. Parce que nous avons un orphelinat. Aujourd'hui, admettons que moi, j'ai 6 ans, j'ai 7 ans, j'ai 10 ans. Je pense que nous avons un normal à faire dans la orphelinat. À 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, et surtout avec l'adolescence qui menace les enfants, je crois qu'ils allaient âge il y a curiosité, âge tout enfant veut se découvrir en fait, alinga se découvrir. Ils allaient du côté Mibali, ils allaient du côté Bassi. Mais le plus important, je pense que dans tout ça, ils allaient encadrement pendant cette période-là. Et arrivé à 20 ans, 21 ans, 22 ans, jusqu'à 25 ans, ces enfants, généralement, ces jeunes, généralement, se sentent mal à l'aise. Il y a qu'au vivre le sous nakati ya orphelinat. Pourquoi? Parce que déjà, appellation, le fait seulement qu'il y a place à Fanda, place Batouazanga Tata, Maman Bazali, et jeune Akabango et dérangeaka. Alors, comme à Koluka, moi, il y a qu'au s'en prendre la vie, tout bima, libanda ya orphelinat. C'est ce que nous allons remarquer, que moi, na outi na orphelinat, abimi libanda, tango komi libanda, n'ayant pas une connaissance,
ne possédant pas aussi, mais tiens moi qu'on a maboko, l'enfant est obligé, ton ndeko mobali to moi si a commis obligé ya koluka et l'eau est facile pour naï. Bandeko basi parce qu'il y a la prostitution. Basale ba comme na kindumba bandeko mibali. Moyen sala yango ezate aza obligé akinde na ngambo ya moyibi kuluna et consommation à biloko tozomona lelo bombé zododo soupe na tolo et que sais-je encore et juste après ça tant on va meli biloko on a commis obligé à kenesko koloka soit atraquer bateau aiba akale bateau na manzela aboto la bango azwa lichette akoma kuluna et c'est comme ça qu'on le retrouve baza ebele na prison ya makala baza ebele na ba milieu msusu o ezalaka to benga ba zone rouge baza ebele. Alors nous nous sommes dit à partir il y a mois d'avril mois avril de relancer opération pour permettre na ndeko nyonso to ko contribuer à ki ko sunga bana oyo pona tina na koluka ko monter centre de formation o ezali e kozala kaka na kati ya orphelinat des centres wana e kozala place wana ozali na machine à coudre ozali na machine ya surfilage ya broderie au moni ki yo okoki ko tiango na disposition ya bana wana je pense que ekoki ko aider pe ekosala ke nzambe apambola biso. Merci na ba fondation netia fondation neti Vibi ya maman Isabelle Banza maman Vanessa Isabelle Banza qui a toujours pensé na ba tumisusu. Je ne dis pas parce que aiko sunga biso non. Moi je le dis parce que je y ai assisté na motema malamu ya maman oyo, je y ai assisté na la manière dont elle a toujours considéré les gens, surtout les démunis. C'est ça qui m'avait plus éduqué. Et je pense que ce sont des initiatives à encourager. Pour que lobby et Simba et Zalamalamu. Merci beaucoup. Alors nous allons parler en images et on se retrouve tout juste après. Suivons nos enfants. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu voilà na kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene ezosala mpona bana tala musala munene ezosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki mais nzambe atelemi na nzela orphelinat oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo to wana ngo posa un euro no to wana ngo posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to wana besoin lisungi na bino ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et ozali sungi mpona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyonso je atali kanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Shalom, Djambo Sana, Mbote, Nzamba Pambola Bino, c'est l'apôtre Moïse Kasombo de l'Est, précisément à Béni. Nazo Beng Saba Papa, ba Mama, Bandeko Nyonso, Abasi Mibali, vendredi Oyo, ya semaine Oyo, à partir de 20h, juste heure de Kinshasa, Kozangi Sate, na Kozala en direct, Moutounionso, appelle Kozala appel ouvert, au Bengi, to Sololi, to sakoli pona yo ozana ba problème to kosambela et kozana ba délivrance ba guérison miracle ya tikota ke kosalama vendredi ya semaine oyo na 20h juste de Kinshasa bozala ebele peut-être aux opportunités te ya kobenganga tozami sonyo sur la chaîne munene ya Papa Lendele kozangisa te tokutana na chaîne wana vendredi oyo na 20h juste yo mutu kozanga etabio préparer ne kwazobela ne kwazana ba problème oza peut-être na poto bikande zozwa matel o luka façon nyonso peut-être c'est ko taper ba mama mulili peut-être oza na libala mais ozoko kakobota te nisusu ezalaka pesa nga hôpital mais musu pesa makamba mulili tango zomono meki na hôpital esimite luka penzambe vendredi o kozangisa te tokutana na 20h juste na chaîne à Papa Ndele air de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao. De retour sur ce plateau, vous avez suivi, c'était en image, je crois que c'est une très bonne chose. Alors, une nouvelle opportunité pour vous qui me suivez. Vous savez,
lelo kofutela ekomisa batu lokola baumbu. Il y a quelqu'un, un Congolais digne, fils du pays, qui s'est décidé aujourd'hui, il y a Kotia Kosuma Congolais surtout Azalan Mabele, Azanesika Naye, Yakofanda. Alors à un prix très abordable, prenons d'abord cette publicité, Botala Toronto City, et nous allons revenir juste après. Action. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons aborder encore ce sujet en ce qui concerne cet enfant, un enfant de 1 année et demie, qui est décédé au Koufaki, dans Makambo Italie. Alors je crois pour un sujet au Italie, Moana, au Yamoké, parce que Zali, Moana, je crois que Aza a une année, Aza a 4 ans, c'est-à-dire moi, Aza a 4 ans déjà. C'est une histoire qui a fait parler. Je crois que Moutounion, surtout Aza qui a besoin à réagir ça. Et ces images, même aujourd'hui, je me rappelle, et Bandeko Basi Ebele Ba Kota la Yangote. Bandeko Basi Ebele Ba Kota la Yangote. Le fait c'est ma yakomona parce que tout ba o ba ebi pasi yakobota ba ebi pasi yakobokola. Komona mwana oyo kozwama kobota manaye zemi d'abord pour atteindre 9 mois, c'est tout un problème. Il y a des caprices, les abatamo difficiles au ba moment biso ba lekanaka. Mais ce ko kokende komona niveau bana au mwana oyo moi ake kobomae ou arracha qui gorge à suivre bisika et belé. Je crois que c'est un sujet où éthique Moutounion c'est indifférent parce que Moutounion surtout a ces là qui a le bilan. Moutounion surtout a dérangé concernant ce dossier. Mais il y a plusieurs versions juste après la disparition, le décès de cette fillette. Moutounion montabandi koloba. Jusque là, tonga ki toyeba nani kolo mbwa bande comme so habité ndeko mwasi oyo azalaki azali locataire. De comme ce soit le bité de comme moi si oyo azaki epana bango Colomboi nani. Mais je crois que nous allons découvrir avec beaucoup plus de détails bande comme ce oyo azali kolandela dossier oyo de près tout landa quand même tout yeba qu'est-ce qui s'est passé réellement. Est-ce que papa ya fille oya mwana oyo akangamaki to kangamaki te papa oyo parce que on nous apprend que la fille on ezali epana bango ndako na bango. Papa n'a indi Mkolomboa. Je ne sais pas ce qu'ils appellent Yangwana, mais je crois qu'on va encore approfondir la recherche. Mais et là, c'est important qu'on y ait quand même parce que tout le monde est tout le monde a des photos, les réseaux sociaux, bon, respect quand même na moi, moi na innocente, ma photo tout le monde c'est-à-dire bon bien tant que tu es longité, ba poster ba photo na kandingwana. Je crois que ça fait très mal surtout na bakolo mwana oyo. Et comme d'ailleurs phénomène moko comme normal ici, tant ozo tambola, okomona batu ne ba osala. Mutu moko moni yoana azo tambola nae. Marche mena bamboa. Et même les autorités, je pense qu'il faut qu'on interpelle pe conscience ya bandeko. Même les autorités to mona kango. Ministre azo tambola na bamboa. Bamboa ya minene azotambola na bango na kati ya nzela yoana azomata pendant qu'il y a ça la marche. Et on se poserait cette question, est-ce que réellement bandeko oyo batambola na bamboana, est-ce que bamboana balandana no bazalaka bien encadré, est-ce que bamboana bazalaka pe na vétérinaire moko ko azali kolandela bango, on ne sait pas. Je crois que nous allons suivre cela en image et on se retrouve juste après. Directement moi wala na ndoka mwana
na bina benda mwana so na bina benda mwana esimba tina baluki na simba mwa na komo mi benda mwana makolo mingi tambwa na mingi tambwa mwa azotika mwana te mwana mbwa zia tomboli mwana biti mwana mutuna mingi si na mingi si mwa otika te mon frère abane koleka koti abandi osali ubazwi kiti abandi obama mbwa na zwi mwana na récupéré mwana kiti na komi juste na distance mwa moke mwana sauté aye suki korécupéré mwana maboko na abandi akini ya delasi ya landi akenga na maison na bimi na komo bela oseku boya muda mbwa azomina mwana boya muda koti de muda koti aya na caméra filmé mais formation nyonso surtout oyo eza kotambola eza archi faux oyo ndeko na nga lobi eza nde ya bien yango oyo oyo tozotambola no ye ababwaki mwana epai ya mbwa ezalaki bongo te bato bazwi kaka image oyo ya libanda mais oyo ezalaki na kati ntango naye kokuta ye azobenda mbwa azobenda mwana na monoko ya mbwa bato balakisi yango te nga na nde koleka aza si atosambelaka na ye tana oki bamakelele nde naleki nakosi na venio nakoti kaka ya sai na kati ya lopango nazalaki maladi loboko moko autrement osala ezalaki te nakuti azobenda mbwa nde nazwi kiti oyo ezalaki nandi kobeta mbwa na kati ya lopango mbwa abenda mwana kende na tine mbwa sote ngai yeza mwana tikali mbwa sote ngai ye abendi mwana kwa bimane libana nde bomonaki wana nde mbwa akobotela ye wana bato batelemi baza kofilime ngai nazwi su kiti wana nalandi susu leki ko Nous avons suivi, je crois que c'est très important. Prochainement, et ça a important surtout pour la bande déco. Surtout c'est que au bazar n'a habitude à ça surtout marche na bamboa. Je me rappelle c'était vers le boulevard Tchatch où l'athlète va s'entraîner. Mon quoi autorité a ça la marche na bamboa na. Azo tambola a comme na boulevard Tchatch wana lokola l'athlète va ko kima bazo zonga mboa kanisi ke et bazo nga ba menacer. Mbo alachak alongwa na maboko alanda aswan de komoro heureusement que azwaki responsabilité nae azwin de kwana en charge balande lié pe elekin de kwana. Je pense que ceux qui bandeko mboka parce que dans des pays développés je crois muto déjà zo boko la mbo to zo boko la banyama. Ce sont des gens au balande la kabango de près. Il faut avoir des documents. Ozo la kisaki no yo ozali na makoki ya kolandela to ya kobatela nyama wana. Bizarrement au Congo, et ça l'a raté. Pour la première fois d'ailleurs, je me demande, d'après explication de Oyo, que Zouamboa n'est pitbull kotikaye pendant 3 jours nanzala. Je ne sais pas comment préparer pour asalanine. Parce que 3 jours yanzala wana, otie na kati ya cage, azoli eloko monté. Je vu même image moi zotambola sur les réseaux sociaux où bazu mboa pitbull a sali 2 jours à oliaté. Bafongoli akuti sani ya plastique. Allez sani ya plastique on a condition yango comme muke a. Vous imaginez la force au mboa nazana parce que baza mboa o bazo sangisa ba race, bazui race boyé, ba sangisi na race boyé pour épesa ba mboa na. Eza mboa monto, eza sauvage. On nous parle de l'arrestation il y a mkolo mboa wana. D'après les explications tout à l'heure toti otie la bino boyoki quand même mkolo mboa azalaki nani. Et puis mon colombo est pas à la dame Azalanani parce que de l'eau bato musu bandelo ba kenon de comment si place on les arrête pas na bangote azali bazal locataire. Nzoka d'après les informations tout tu kozwa azal locataire té eza et pas na bango. Et non assistons sans personne en danger pour la bandeko tout mona en image parce que nous allons nous séparer avec cette image auto mona bandeko bazo mona mboa azolia mutu bango ba mati ba kimi ba mati bango likolo ya taxi bus. Des places on a bazoganga kaka bazoganga mais mutu oyo ayi pona ko sauver mwana oyo vous verrez qu'il y a ça infirme
bato nyonso mibale oyo affronter mbwa wana baza ba infirme moko komona za mukolo na jeune ou alati jeune komona za infirme aza na défaut jusqu'à na loboko abando sela ka loboko moko mais bandeko baza na makolo mibale normal baza na maboko mibale bango ni bakimi ba matina bango likolo ya ba mur pour bandeko banga mbwa wana aswa bango. Je crois que ceci il faut interpeller d'ailleurs ba autorité pour na makambo o Italie la manière dont les choses sont en train de se faire na kati ya mboka na biso. Nous allons nous retrouver juste prochainement, mais du moins, on a une image oyo pour nous ça comment était cet événement malheureux. Et nous présentons nos sincères condoléances à la famille oyo et perdre moi na oya kitoko au moins na oya zaki na avenir, mais boyé par manque de prudence, moi na oyo ba ko perdre. Merci, suivons. directement moi wana na nzoka mwana na bina benda mwana so na bina benda mwana esimba tina baluki na simba mwa na komo mibenda mwana makolo mingi tambwa na mingi tambwa mwa azotika mwana te mwana mbwa zia tomboli mwana biti mwana mutune mingi si na mingi si mwa otika te mon frère abane koleka koti abandi osali ubazwi kita bando ba mbwa na zwi mwana na récupérer mwana kiti na comme juste na distance mwana mke mwana sauter a yesu ko récupérer mwana mwana abandi kine ya la dia kinga na mzo na bimi na komo bela oseku boya mwana boya muda mbwa azomina si mwana boya muda koti de muda koti aya na caméra filmé mais formation surtout oyo iza kotambola eza archifaux oyo ndeko na lobi ezande ya bien yango otu tambola no ye abagwaki mwana eva ya mbwa ezalaki bongo te bato bazwi kaka image oyo ya libanda mais oyo ezalaki na kati to naye kokuta ye azobenda mbwa abenda mwana na munoko ya mbwa bato balakisi yango te nga na ndeko kolika azasi atosambelaka na ye tana oki bamakelele nde naleki nakosi na venio nakotika ya sai na kati ya lopango nazalaki maladi loboko moko autrement osala ezalaki te nakuti azobenda mbwa te nazwi kiti oyo ezalaki nandi kobeta mbwa na kati ya lopango mbwa abdela obenda mwana kende na tine mbwa sote ngai yito mwana tikali mbwa sote ngai ya bendi mwana kwa bivane libana nde bomona ki wana nde mbwa ko botela wana bato batelemi baza ko filmer nga na zusu kiti wana na landi susu leke ko na libula bakosi baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango ponini nanga te bango sopinzoli nanga longola soni nanga
nasaleli yo nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai. Yawe nayebi yo nde bikamwa. Yawe solo yoza monene. Bafinga batonga bachola balobinga na kobala